Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Ici en République démocratique du Congo, le Seigneur du Congo va être nyonso oyo. Les allez pour la concours, mais ça peut combattre ça. Mosala école la biso Congo démocratique. Ya mapinga FRDC bazali kosala. Nous allons wana to bandi na limeto 13e rue. Nous allons to bandi na limeto 13e rue. Nous allons kokende. Point de shit na biso. Ezali. Point de shit na biso. Ezali palais du peuple. Bisika wapi. Toko shite. Ba kotanga memorandum. Mpona kotalisa penza ntina ya marche ya lelo. Bilenge bayimboka bayebele penza mpona kosoutenir initiative oyo pamba te ezali ya malamu ezali penza oyo ezali kotombola ekolo na biso Congo démocratique. Bolongwa te bokolanda baréaction ya population oyo baye awa, bokolanda réaction ya président ya Congo positif, bokolanda réaction ya bandeko nyonso oyo bazali na elongo mpona koyeba penza nini ezali motivation na bango mpona soutien na marche ya lelo. To se retrouver na palais du peuple. Tomo bango RDC munene. Baba sokota moto soutenu par DC. Donc on meka wana kota ta uzwa ya pigeon. Donc beta vraiment mbokane. Toza kotomboka. Dakota Molende, ni bana mu. Oh, yo aussi. Oh, papa. I love you. I love you. I love you, Master. I love you. I love you. Master, voilà la nasi, maman ta pour la mbango. Oui, Master. Y'a le savez, y'a le savez. Y'a les femmes, les femmes. Regardez, 2% président. 2%. Il y en a pour le président, I love you. Nakang, I love you. I love you.
ne suis pas je ne connais pas Médard. C'est la première fois. C'est une occasion très grave. Une fois, je l'ai suivi à la télévision, puis à la télévision. Et une autre fois, je l'ai vu chez les Samarités, Lemba. En quittant chez moi pour aller au travail, j'ai trouvé une masse ici, là. Et je regarde, je vois les affiches. C'est ça. Les affiches. C'est ça. C'est ça qui a... Voilà. C'est ça qui m'a attiré mon attention. C'est pourquoi je me suis arrêté pour encourager le jeune de faire autant. Et Sitinga ici devait s'étendre jusqu'à partout. Et pas seulement nous, on n'a qu'un seul pays, le Congo. Si nous sommes attaqués aujourd'hui, ce n'est pas question de Kagame et Félix. Ce n'est pas question de Félix. C'est un complot. Héros africain. Ça date de longtemps. C'est lui qui est venu maintenant réaliser. C'est un complot ici. C'est l'ancien président. Maintenant, si la guerre, nous étions partis la fois passée, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose na Lingala. Il a de mon côté. C'est ça. Côté c'est ya kala. Batu nyonso. Comment mo bimba ibaya ki mo butu. Dango. Nani azui moyen ya kokota. Mais aujourd'hui, hein, les lois sont impossibles. Attention va sangana batu combien ba kokate. Omoni? Yo Olambi situation qui Olambi Tshisekedi. Non, batu ça va pour. Le fait de faire ça, parce que la guerre, c'est tout le monde. Minduki, na Batu. Soit qui armée, la population, ils ont si manabiso, pas comme écarté. Si quoi bino en tant que mapinga école bozo, c'est en tant que FARDC bino mo bozo senga nini na mokonzi école par rapport ya au sala bino. Il y a bino comme Misatu. Moi, je suis spécialiste. Chef de l'État, ndinga zo yokanga, mon papa na komaka. Asala boye. Commandement et ça a 10 à 50. Commandement ya awa. Akende kuna, bana bakende bango pe ba rejoindre. L'attendre bien, commandement ya awa et longo. Première condition. Deuxième condition, commandement ya région. O sali 10 à 20 ans, ba longwa, ba mité bango ailleurs. Ba longwa bango na contrôle ya bango. Yango ni soit trahison avec trahison yango ba ko réussir. A remplacer par Yasik. Troisième loko dipensage dans le bâti, ils a boye. ONU, Union africaine, n'est-ce pas non? Peut s'habiller ordre, tout ça dialogue inter-congolais. Pour mettre fin à la guerre, un argument de taille. Congo, et Sengana ONU, et Sengana Union africaine, Bango Pe, Basala, dialogue inter-burundais, dialogue inter-ougandais, dialogue inter-rwandais. Comment voulez-vous ça bitumba? Bazalia a bien été par la mission pour que nous m'avons kufa. Kangami, Museveni, Oya Burundi, Azwa Batuna, Yabaketa Kosolo, la connaît pas Bango, et si là, on va compter la peine à Bango, Bakota. C'est bon, très bien. C'est bon, merci beaucoup. Merci.
continuer. Donc comme déjà au niveau ya Pion Gabi quand était toujours comme paysan na palais du peuple ils alliés les chutes na biso et c'est ngeli koyeba ite ezali bis objectif ya marche lelo et ça pour na soutien FRDC ba baza ko sala mosala makasi penza na République démocratique ya Congo na kovunda bitumba au front mpona koti ya kimia na est ya République démocratique ya Congo positif elongo na mona mboka Médard Kakolongo basangani lelo mpo ya kopesa longonya na mapinga na ekolo ya biso Congo démocratique FRDC na mosala kitoko penza bazali kosala bino moko penza bozali komona bilili lolenge nini ebandaki to bandaki na bino elongo lolenge nini penza tozali kokoba marche ezali koleka kitoko ndenge babengi yango marche de soutien ezali kaka marche de soutien ya kimia mpona ntina ekolo ya biso Congo démocratique tokutani kuna. FARDC, Simanabino, Dolonga. FARDC, J'ai parlé à Lingala. Pourquoi? Parce que même nos mamans qui vendent des amarandes, des ndunda, des légumes, il y a un message. Message c'est ça, mon corps. Tout ça derrière est FARDC. Pour na combo, tout ça lité. Tolingi monguna azwata 1 cm ya mabele na biso te. Ata 1 cm tolingi te.
o tozo senga na chef de l'état rupture totale ya biso na Rwanda. Yoza frère na ngai mais ozo soutenir ennemi na ngai yoza frère ya ndenge nini. To boyi relation na Rwanda. Ambassadeur na bango akanga bisaka na akende. To bengani Vincent Karega. To boyi question à Vincent Karega sur le sol congolais. O to senga na chef de l'état. To déclarer guerre na ba Rwandais. To sila na bango mbala moko parce que trop c'est trop. Bazo boma bande ko na biso chaque jour. Batu bazo kufa. Bazo violer ba maman. Trop c'est trop. Trop c'est trop to lembi. Et comme itangu oyo phare de sa telemi toko beta toko yoka mutu te. O communauté internationale. Oyo nani toko beta toko yoka mutu te. Nous dénonçons le mal que le Rwanda fait à l'RDC. Nous sommes aujourd'hui dehors pour marcher, pour soutenir notre force armée nationale. Si vous voyez ici, il n'y a aucune affiche de notre président national du parti. Parce qu'on fait une marche, pas pour notre parti, mais pour soutenir nos forces armées. Nous disons au président de la République de déclarer la guerre avec le Rwanda. Parce qu'on ne peut pas négocier avec les diables. Soit la paix, soit la guerre totale. Tellement que le Rwanda ne veut pas la paix, nous voulons la guerre. Nous voulons combattre le Rwanda. Le Rwanda doit savoir que le Congo, c'est une grande nation. C'est un grand pays et puissant. Jamais nous allons laisser un même sol de notre territoire. Kagame oyebi bien que biso to betaka ba Rwandais bazalaka na sol congolais. Yozo continuer toujours koya ko boma bande ko na biso na est. Tokoti kata 1 cm ya sol congolais te kota na Rwanda. Okoyeba Kagame bozo se souvenir na changu baboma to bomaka bino na mabanga, to bomaka bino na bambanzete. Mais sima o toza sima FRDC. Les FRDC gagneront toujours. Il n'y aura même pas 1 centimètre contre Rwanda. Vincent Kagara et Tozo Ebisayo bien. Yozana kati ya sol congolais. Yeba bien ozana insécurité. Toko beta yo, toko bengana yo, okende libela. Les FRDC gagneront toujours. Les FRDC gagneront toujours. Tozo fistigé. Tomoni biso nyonso lelo hypocrisie à communauté internationale. Aucun État, soit africain, soit international, occidental, n'a rien dit. Malgré tous les massacres au Rwanda, à l'est de la République. C'est pourquoi, chers compatriotes congolais, jeunes gens, prenons-nous en charge. Il est grand temps. Sinon, Tokola la Tolamuki, Tomoni parti est commis. Asilie kuna na Rwanda, to perdre parti à Mboka. Voilà pourquoi Biso Congo en avant. Na simaya président national Médaka Kolongo to telemi pona koloba non na massacre rwandaise na est de la République. Tolobi non et non. Kagame c'est un criminel, c'est un assassin. Kagame a violé nos mères. Kagame a violé nos jeunes filles. Kagame a massacré et pillé les richesses du pays. Voilà pourquoi te telemi Kagame cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. En aucun jour, en aucun jamais, on reçoit territoire ni sol congolais la partie est congolais. Mais nous connaissons est. Nous avons le mot, nous avons soutenir Bino, nous avons soutenir FARDC, armée à Mboka congolais à sécuriser Bino sur tous les plans. Nous avons soutenir le président Tshisekedi à 4 relations sur le plan de diplomatie dans Rwanda. Les Rwandais, bazali babuté. Les Rwandais, bazali banyama. Les Rwandais, bazali kotamisi le corps d'esclaves na bango. Sur le plan de diplomatie, nous avons une relation sur le plan de diplomatie. Ce qui a été Rwanda, le commis premier pays, il y a Coltan. Oh, il y a un pays, il n'a jamais la richesse à Coltan. Tout le monde a la richesse à RDC à Coltan. Les Rwandais, nous avons une relation avec les Rwandais. Nous avons besoin de paix, kimia, nous avons un SCA, nous avons un biso, nous avons un biso, parce que kimia, nous avons un biso, nous sommes sur toute l'étendue de la République du Congo. Nous avons été présents partis. Nous avons un biso, nous avons un biso, nous avons gagné parti à SCA Boka.
Alors, Tozana Katia Komatana Bandeko, Tito Kende na palais du peuple, Siga Tokopote, soutien Nabiso na FARDC, Boebi Bitumbezo le Cana Est, to mobiliser Bapo, Sebasoda Nabiso qui ne boza au front, Biso Tozana Balabala pour couper ce bino Maboko. Bientôt, Tozo marché pour soutenir FARDC. Merci. Kagame, Kagame, yo, Kagame. Kagame, tu vas souffrir, tu vas fuir le Congo. Congolais, Rwanda, RDC est là pour se faire Rwanda. Ils sont Congolais là-bas. Donc on dit qu'à partir de RDC qui n'était pas. Président. Même moral, ok.
camarades. On vous dira qu'il y avait des véhicules qui circulent. On vous dira qu'il y avait ceux-là qui marchaient. Kagame, mbala misatu, Kagame, problème. Bamekaka Congo te, le Congo gagne toujours. Voilà. Tokopoma Kagame tokopoma bena boy. Bonjour, c'est fidèles téléspectateurs, il y a Correcteur News. Abonnez nous sur Topesi Bino Mbote. Et c'est un peu de l'Openza. Ah, ouais, vous allez comme on a honte, vous allez y mettre. Ni ne pense. Dans la pema. Pema. Pema.
Voilà, mbote boye malamu bino nyonso penza ba abonné nyonso ya Corrector News. To pesi bino mbote bisika bozali esengeli koyeba ete lokola bomoni biso awa tozali na limite nini penza esangisi biso mokolo mwa lelo elongo na bandeko awa ezali eloko pe moko ezali penza soutien na FRDC pamba te FRDC ezali kosala penza mosala kitoko na eteni ya Nord Kivu mpe na Ituri mpona kobundela penza ekolo na banguna nyonso penza bango bazali koya mpona kotungisa République démocratique ya Congo. Esengeli koyeba ete lelo lingomba ya politiki ya Congo positif ebongisi marche moko de soutien pour la FRDC yango lokola tolingaka bino mingi tozali wana elongo na bango mpona koaccompagner bango na marche oyo pacifique ya soutien FRDC tozali na bango elongo boyeba ete marche bandi banda 3e limité tozokende ti liboso ya palais du peuple bisika wapi mpenza ezali chute ekozala pene chute mpona kosukisa marche ya mokolo mwa lelo esengeli koyeba ete bozomona eza ambiance l'ambiance ezoleka malamu babilenge bayebele mpona kosoutenir FRDC bazali ebele mpona kosoutenir ekolo na biso Congo démocratique elongo na président ya Congo positif mwana mboka Amédard Kakolongo ozali wana ozali komona bilili nyonso wana habillé na tenue militaire mpona kosoutenir ezolokana te Congo na Jean na pesi bino merci ndenge bo accompagner biso ndenge boyebi parti na biso toorganisaki marche mpona kosoutenir nos forces armées pamba te bozoyoka na ngambo mosusu Kagame na bato na ye bali na motema mabe na mboka na biso tolingi kopase message oyo na communauté internationale ba oyo bazalaka chaque instant na toujours na complicité boyokaki dernièrement que nos forces armées balobaki ke bakangaki quelques soldats rwandais mais na conseil de sécurité toyoki ata condamnation moko te ya kokondane Kagame kasi tolobi lobi kona biso kouta na Kagame te ekouta na bakongole biso moko boye te est-ce que bino mondimi ke mboka na biso Kagame akobotola biso alors to se mobiliser somoni mutu na badiscours ya kokabola bato na moma oyo aza ndoki biso nyonso tozali nsima ya FARDC tolobi na bango bakende liboso bango baza na fond biso na mabondeli biso toza na balabala bakolonga monguna wana tosengi mpe mokonzi ya mboka toyoki ke na arme na biso barwandais batondi bainfiltre baza ebele tosepeli ndango alongolaki 4 mais baza 4 te bale baza ata 1000 même 2000 oyo bazali kopesa information ya mabe mpo te banguna wana baya baboma peuple na biso tolobi boye na bandeko na biso baza na Beni baza na Rutshuru baza na ngambo wana ya est bakonte na parti Congo en avant tokozala toujours mobilisé mpona kotelemela Kagame na bato na ye maintenant tokolala lisusu te oyo ezali ebandeli mais marche ekokontinue jusqu'à ce que baptise makasi esalema nayoki na nzela bolobi na ngai ke tozodéclare guerre na Rwanda boyote biso tolobi Kagame na arme na ye bakotelema na arme na biso te mais libaku mabe na biso ezali bato ya FCC bakotisa bato mabe na arme mais bakokweya tokorécupere mboka na biso ndenge esengeli 500 militaires oyo Kagame a tué toyoki ke batindi 500 militaires baza na frontière mais nos forces armées bakotika bango te bakolonga bango nde tolobaka toujours Congo en avant Congo na motema baboko bakasi mpona bino moko merci beaucoup alors toko rester soko nde botelemi wana
Là maintenant, je peux me tenir comme ça avec la presse. Bonjour, nous venons d'organiser une marche de soutien au FARDC avec vos militants. Quel est le message que vous avez adressé et à vos militants et à nos forces armées qui sont au front? Vous savez, on a voulu premièrement adresser ces messages et à la communauté nationale et internationale. Premièrement, à la communauté nationale de nous mobiliser derrière nos forces armées. Vous avez pris que Kagame a immobilisé 500 militaires encore pour attaquer nos forces armées et tuer mes compatriotes. Ça fait longtemps qu'on tue nos compatriotes et maintenant qu'on n'a pas pensé de trop. Nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées pour mettre ces ennemis établis. Mais aussi dire à nos forces armées que vous êtes au front, vous pouvez compter avec l'ensemble de notre peuple. C'est le message essentiel. Mais aussi avec la communauté internationale, la nébuleuse communauté internationale. Vous avez appris qu'on a même capturé des militaires rwandais. Il y a eu des contacts diplomatiques où nous avons vu que malgré des contacts diplomatiques, le Rwanda continue toujours à vouloir agresser notre pays. Et ce qui nous étonne, au Conseil de sécurité, nous n'avons vu aucun pays qui a condamné l'agression contre la République démocratique du Congo. Nous voulons dire à la communauté internationale qu'on est déterminés, à nos militaires, allez-y le FARDC, on est derrière vous. Et aussi à nos politiciens. Avec la politique politicienne, autre toi que je me mette, même lorsque le pays est agressé, toujours des discours séparatistes. Vous avez aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau de parti, ni des insignes. On a voulu montrer qu'il y a des moments dans la vie des nations où nous pouvons mettre de côté nos positionnements personnels et regarder l'unité nationale. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Selon qu'on voit en avant, faut-il faire la guerre au Rwanda? Diplomatique, il faut utiliser tout. Je crois que si vous avez la diplomatie sans armée, c'est une diplomatie faible. À notre niveau, nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda, mais il faut le préalable. Vous savez que nos amis du FCC ont infiltré cette armée. Kagame, sur le plan des renseignements, il a des renseignements juste après 5 minutes. Nous félicitons ce que M. Tshisekedi a fait. Commencez d'abord à révoquer les infiltrés rwandais. Parce que l'M23, c'est l'émanation du FCC. Avec l'M23, Raymond Tshibanda est en vie. C'est lui qui a signé cet accord. Alors qu'il y a CNDP, on a parlé du M23. Lorsque nous allons nous organiser, il faut faire la guerre au Rwanda. Président, tolingi kotalisa FARDC ke bali kobunda bango mokote. Pamba te omoni bandongolo miso oyo mikolo lekaki toyokaki ke bakangaki barwandais mibale mais tomoni makambo ya diplomatie o eboye à la fin batiki basoda wana mais ezongisi Kagame nsima te tomoni neti Kagame akoyoka voix ya diplomatie te mpe diplomatie eza ya nyamunyamu mpona nini po tomoni ke batiki basoda rwandais mais na conseil de sécurité de l'ONU ata mboka moko te condamné Rwanda mpona agression na mboka na biso. Kagame akoyoka voix ya munduki kasi nde tolobi iyo lokola okokezela munduki totalisa basoda na biso ke boza bino moko te toza na bino kasi aussi kokebisa mpe baye oyo bali bainfiltre oyo bato ya Kabila batika na armée yokikekana mingi te 4 officiers ya minene bakotekaka sango ya mapinga na biso na Rwanda. Tshisekedi abengani bango tomoni ke baleki ebele il est grand temps continuer na kosala yango koyebisa mpe bapoliticien omoni mingi toki mboka eza agressé esengeli kotia politike ya koluka positionnement personnel pembeni tolobi na bango bazala ensemble po soki lelo bitumba ekoti mboka ya opposition ezalaka te mboka majorité ezalaka tozaka na mboka moko kombo nango Congo nde totamboli mpona kotelesa mapinga na biso ke tozali ensemble mpona kolonga etumba wana mpo oyebi ke mokolo badeklaraka guerre. Lorsqu'on veut déclarer la guerre, c'est le président de la congrès mutoyaka koloba ke topesi yo ndingisa mokonzi ya mboka lakisa bitu yani message na Kagame ke tokobangaka yo te awa tokebisa ke bientôt congrès kokota po to déclarer guerre na Rwanda kasi tokangakanga nanu ba Rwandais oyo baza na armée toti bango mopanzi bayimboka bazo commandement po tosala guerre na Rwanda. Visiblement vous voulez que vous communiquez oui, c'est citoyen Mbosso qui a intérêt à ezala kaka yete ezala
président ya Sénat bango nyonso mibale omoni nde mikolo yelekaki awa atindi ba député balanda mboso tona besoin biloko wana mikolo yote awa tona besoin ya unité institutionnelle unité ya peuple po ete tolonga bitumba epe biso mokonzi ya mboka yete atia makasi na mapinga bakongole na Congo en avant baza nsima. Merci. Voilà le quoi pour remarquer en gros vous allez déjà wana sur la pourquoi la mission ya chute ya marché lelo na palais du peuple du Sika Pizza Congo en avant il y a qui pour la communiquer où est là Congo 8 ya marche na bango ya lelo président ya Congo en avant on a Kameda Kapo acteur Pizza tina nini là qui ya marche lelo on a kati ya marche la lelo c'est ba ite Congo la iko la biso Congo démocratique mpona ekolo po ete ekolo ya biso babeti okode 2000 ekende liboso mpe babitika bango oyo bazali kokuda kuna bamipesi po mutu mpe moi mpona kopusa mosika bango na ekolo ya biso bandika mosika makasi ngana mpe tukutengaka na yasi otikala malamu Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.